Cheyeo, FGP. Faut danser, c'est non. J'ai dit que faut danser, c'est non. Faut pas faire timide. Different service, ils allaient agence ya Fred. Bandiku, tu mesana, tu tibiroko na photo, ekana matadi, erongwa matadi, eyeawa na kisasa. Wana kuna bakiriya na biso ya Europe. Kolelaki mingi, boseli urubi different service. Ebongo Dubai. Navana Bukavu na Kivu Kasumbalesa wapi olingi oza besoin conteneur oza besoin commande contacter JFM service. Merci qu'on a ya Sabino na Dubai JFM service site okoti site bandi. Pona Dubai hotel biloko na yo na Dubai nangi zalaki ikenda lisusu matadi après irunga matadi ya wana kisasa no utie na Dubai directement au Yekoutinango, à la limité industriel na Petit Boulevard, 13e rue. Représentant de Bisso na Dubaï, comment on a Maman Maria, au Kokutaye, na bureau na Bisso et JFM service à partir de Dubaï, Bandikou, Bobo Sanate, JFM service, nous appelons pour ça le sous démarche à visa Dubaï. Oringi kuva jake, nani bango kuva jake poki. Oyewa na JFM service, etika biro na biso ezali. Okoti, okokuta mutaku ya mayo, osala yo ba démarche pona kuva jake, ukenda na Dubai na 2 jours, na 48 heures. Abiso tusaka bazete. Même achat ya billet, kaka awa na JFM service, makamunoso iza usala ma awa. Singa dia dana za rubakoi. Mutu kana biso eza conteneur iza yo kumwa. Eza ukitsa babilo nebuza ulandanga naza ukendo ulakisa bino Sikasu de Lausanne. Sokoto, sokoto, soko. Sokoto, sokoto, soko. Sokoto, sokoto, soko. Mabiluko comité comité JFM service agence unique pas comme les autres. Merci Bandeko, Eza Oabino et Penge Foufana, l'homme du moment. Vous voyez que non, chaque chose, Zanango Nango. Tozongi, Totikaki d'abord, honorable Apema, a raisonné, Azaki d'abord, au Talamana, la population maïe, na électeur, na que honorable Mike Mkibaï, député provincial Yalingwala. En même temps, toujours au Benga Kai double brassard, président à bateau Bandimara, Tilelo. Le lenge ba fauteuil ba edi kaza député national. Mais bon moni que non na minute tokondi makula nzala. Tokondi makozanga misala mais c'est ni penda ezala. Pomboka pe kende liboso photo za pena ba lobeli penda ya solo. Ke bato ba kena bana urne ba voter soso abimi. Yate ke voter soso li batabimi. Honorable Mbote. Mbote mingi ndeko na gai fofala. Ngole belé bonne santé. L'électeur n'a pas place au Fandi, pose à l'école, il va na lingwala. Au commis au ben, ma campagne, na bon. Attaque député provincial, au Fandi na kati ya l'électeur. Na Fandi sika na botama, na kolia, wana miyo kakamala, moi, wana mona kamabete. Eri, kwa motovai na ma campagne, ngapi na fai na gali lingwala. Mon peuple, ya kuna gulomba, kuna kitapete, au. Absence ya honorable Mkiba in assemblée provinciale une année balobi ozongi suna makambo nazongi na makambo te ngai nalukaka makambo te ngai bapesa ngai mosala na bana kisasa na bakongomani mosala oyo ya liboso bapesa ngai ezali sinzili ya misolo na bango nakoyoka bato bakolobaka babi ye alandaka makambo ya lingwala te soki nalandi makambo ya misolo te lingwala ekobonga bongo eloko ya liboso esengeli toyeba likuta nyonso ekokotaka na assemblée provinciale na engumba ya kisasa ekotaka wapi etambolaka nzela nini esaka mosala kasi tokomona te pole yali te na boyenge pene ya misolo ya bula matali ya Gentilini tala awa abi mama Rita Bola ye wana adimisho mama Rita Bola ko démissionner babengi si pas bazuze nali na ba convocation ebele ya bazuze oyo babengi si ye na parquet général près la cour d'appel de Kinshasa
babengisi ye na brigade judiciaire de la mort convocation ya yango so na bina tala awa ekosala ata sambo oyo babengisi ye ya koye kolongwa te soki alongwe bazuzi esenge bayoka ye misolo ya kisasa ekotaka na nzela ya DGRK yango nde sanduku ya misolo ye DGRK nde bapesa ye ndingisa ya kokongola mbongo ya mpako mbongo ekomonanaka te Mama Rita Bola biso na assemblée provinciale ya Kisasa na nzela ya ndeko Magwa Kabemba tobengisaki ye abia kobela tosisi mosala tokozala na sanza ya libwa esengeli ete ya koyanola sika komi te alongwe ata alongwe esengeli te aya koyanola bazuze batuna ye mituna biso bite ta mokangi aya koyanola et ayi na bambongo oyo ya sali babi dégrèvement mbongo ezalaki 2 milliards ya minoko akamati yango ye moko alandi nzela ya mibeko te akitisi yango na 400 millions de francs congolais ntango bakei esika mbongo ekoti na banki nani aye kokotisa mbongo wana na banki mokanda ya banki ekolakisa te Mama Rita Bola moto aye kokotisa mbongo poni Mama Rita Bola kokozwa mbongo epa mofuti mpako moto oyo ana nyongo ya mpako ya batali bapesi na maboko na ye aya kokotisa na sanduku ya DGRK na nzela ya banki eyali na pole te mpe ayali ye moko te société mosusu ya kana nsima wana hologramme mpe Bola mosusu ali kuna Emile Bola hologramme wana esengeli tomona pole na yango mpo kompani wana azwaka misolo ya mbula matali ya Kisasa anandingisa te ana mikanda te noki Mama Rita Bola lobi te bato bakofuta mpako te mobu moleki mituka na Kisasa mobimba yali 320 000 voitures bato bafuti kaka 20%. Tango kimbuta longwe na libandela ya mobu koto mibale tuku mibale na zomi na mweme 2000 na suka ya mobu koto tuku mibale na zomi na mweme 2018 libandela ya mobu 2019. Tango bakolakisa mikanda oyo totala na assemblée provinciale ya Kisasa mituka na Kisasa yalaki 400 000 voitures na mobu moleki mituka wana elongwe na 400 000 ekwei na 320 ba accident mituka ekufi ya sikata moko ekoti te qualité ya Dubai awa mitu ba aria yali mawa eza belé yali mawa na koyebisa yo ndeko okoya na kolakisa yo mokanda moko makambo Mama Rita Bola sali na mbongo ya Kisasa Gentilly na Congo bato ba démissionnera te ko féliciter ya démissionner ya lingo saba benga lokota li français fuite en avant alinga kimangambo aluki ngambo na misolo prochaine tala mokanda bato bakoma bato ya DGRK bakomela Félix mpona makambo Mama Rita Bola kosala mbongo ekomonana te bazana moto anomaki esika wana Rita aza na eka échantillon mais moto anomaki yango nakoyebisa yo te moto alingi atia ye sika na abomba ye eyali Gentilly Ngobila mpo makambo oso asalaka yango na ndingisa ya Gentilly Ngobila balobi mbongo ebungi na boyenge bene ya miso ya Mama Rita Bola soko yali moke eyali 8 millions de dollars zoto ozanga ata lipa ata 8 millions de dollars na inane soko yali ebele ekokoma ba 50 millions de dollars oki ngai yango wana ekosenga te bazuze basala te abima mboka te akenda koyamba eloko tokobelela tokosenga bazuze yango babengisa ye aya koyanola na oyo nyonso balobi awawa ayanola na yango honorablement asali no babengi na lokota ya français fuite en avant ayebi te esi ebebeli ye babengisi ye na bazuze babengisi ye na assemblée provinciale ya Kisasa batali bamoni nzela ya kobima eyali te dabi tokosala boni akutani mpe na état de droit nayebisi yo ndeko ntango tobandi mosala oyo ya motindami kaka na libandela elenge bazalaki na DGRK Raoul elenge bapoti ye makambo te batie pembeni nalobelanga yango nabeleli na mongongo makasi nabi bakolongola ye pamba mwana bato asali mosala malamu balingi mpe batia Rita Bola mpo Gentilly alingi aza na moto na ye yo makambo oyo ozwaka ngo Gentilly yango lelo atie moto tosali mpe mobu moko mpe Rita Bola akoloba te ayaki na bato na ye ezalaka bongo soko oye na bato na mbula matali nini asalaka soko oye na administration oye na bato na aye na bato bakobenga bango baexpert
bato bayembaka bango loko ayeba yembaka ye Jantini bayembaka ye badu bato nyonso bakala poto batengaka basaka eloko te bayembi bango bakomi ba expert moko bapesi nga komba bizuli zulema expert na makambo etali mpako ya leta akomi expert mokoni expert anzala na Kongo abimaka te expert ata osala lipa ata osala Jantini baza bawa ye mosusu na koyoka moko bayembaka King Show wacho ye expert ya makambo ya zando ye kuna moto akokamba zando mboke kufi Jantini ye ko bomba engumba ya Kisasa biango to ko senga bazuze batia pole na likambo wana misolo edzonga na sanduku ya Bulamatari ya Kisasa Jantini amoni te balingi baya kotia loboko bamone siko mama kenda na pembeni vanda pole honorable bato ba Holanda biso lokola mama Rita Bola a démissionné ndeko pekisa leta balandela yango biso to kobelela Bulamatari akanga epo mayele Jantini ngo bilaju yango batere na pembeni po Bulamatari atika balo batere ko sa esute yango to kobelela biso batinda mina Assemblée provinciale ya Kisasa lokola longwe to kolanda esute to kobengisa esute pas ça sur une fonction kasi Bulamatari leta mbongo kasi Bulamatari na nzela ya bazuze esengeli tala naye yango to kobelela po mayele bango badu yango wana Jantini na bato na ye badu yango wana yango to koyebisa Bulamatari na nzela ya bazuze bobengisa ni ye mbongo ebele na mokanda bakomi mokanda déposant na banki moto ye kokotisa mbongo ya moto akofuta pona mpako okamati okitisi yango so basali bongo akitisi oyi basaka mwe akitisi mbongo yaki 2 milliards akitisi moto akofuta 400 millions mba mosusu retro commission 400 millions ya yope ya yope mokeba itwa otokaki na nini oyo siko bapesaki ye mpota ya kokotisa na eya kokota na kesi ya Bulamatari aye nango na sanduku ya Bulamatari aye nango ye moko bakomi na Bordeaux abi déposant Rita Bola oyebi tendeko na kopesa ye longonya mago akabemba ye moto ateki likambo oyo po Rita Bola ya koleka Assemblée provinciale motinda mi ya Kasavu moponomi ya Kasavu député provincial élu de Kasavu bana Kisasa bakongomani bamona ye batala bayebaka etumbo ya bondeli ba oyo asali te mama Rita Bola alenga bakenda kovaa na Jantini bazwa mayele te yo vandana na pembeni ebongo toyeba ndenge tokoboma moto kokufaka te mbongo wana soko ezongi te honorable Bantu Mukebai TV ezangonga na ye nalobisa yo ebele te bakongolais balingi baretenir maloba mibale misato mezala ya mutuya comme d'habitude ndenge olobi lelo baélecteur na yo bamosusu baza kondima bavoix oyo bapesa yo te bamosusu babayeno aza député e bavoix oyo tovotaki sene apesi ye nyonso te bamosusu baka kolobaka député national mpona lopunga mpe lolenge bavotaki yo falaki babenga o double bras sene apesa yango nyonso élection 2006 oyebi lolenge ekendelaki élection 2011 oyebi lolenge elekelaki 2018 yo moko oza victime na mboka na biso baeglize ebele bango mo bapaster bayokanaka te lelo baponi président ya seni toyoki koto eza mambo ya lamuka te makambo ya IDPS te makambo ya couleur te eza mambo etali mboka moboko ya likambo seni yo atake moto aponama mpona kolobela ekolo na banzela nyonso oyambisa yango wana ndenge nini nayoki yo olobi awa te Facebook epeli moto eloko ya liboso na eloba nakebisa bandeko na ngai bakongomani bato bakosalela kombo na ngai na Facebook naka na compte na Facebook te oyo bakokomaka na kombo na ngai bandeko boyanoka bakokosaka bino bakolia bino mbongo na compte na Facebook te nayebi Viber te nayebi soko Instagram te oyo nasalelaka mpe mwa moke WhatsApp boyoka ngai bandeko mbela na bwaki yango wana bato bakokomaka na kombo na ngai bongo bino boyanonaka bokeba bokatani yango bato balokuta bato babengaka bafrappin
bakoya koba te mokeba ya seri mbongo bosunga bosabo nayebi likambo wana te natie bino na bokebi bakoliki te boyoki ngai te bokokuwa na libulu wana te ndeko na ngai makambo ya mapono mitwali nango na pasi makasi tokolela banda mobu moleki tokosenga te liboso tokenda maponomi tosala mbongwana na nzela ya mapono oyo babengi reforme nakopesa yo ndakisa moko ntango tokei mapono kona enanga abimisi motu ya mingongo ya moto na moto azwaki tokomi na cour constitutionnelle ye mpe akomi kolongola na kobakisa mpo na nini cour constitutionnelle azwaki nzela ya kosala eloko wana mpo te moto na moto ayebaki mingongo azwi te yo oyebi te soki ozwi mingongo boninga nayebi te sika ngai lokola naa na mbongo to yo oleki ngai na mbongo yo kokende pai ya bazuze opesi kaniaka bakamati mingongo ya lokuta bapesi yo yo oleki soko totiaka na mobeko te ntango ndanga asilisi kotanga motuya ya mingongo ya bato nyonso abimisa yango na site ya seni ebima nyonso na moto azwaki libungu tule monana na cour constitution benga osa potopoto kuna benga bameka te mpo moto na moto enga oyiba mingongo ayaki koyeba mingongo na ye cour constitution akota na nzela nini yo te moto ayebi mingongo na ye te bakomi kobamba eyali eloko oyo tokoki mbala oyo kotia yango na kati ya mobeko okoyoka mpo te cour constitution mosala soko babimisi motuya ya mingongo ya bato nyonso batia yango na site ya seni na législative nationale na législative provinciale yo banzi moto akokende su kofunda pamba mpe kosunga mpo na nini mosala ya bazuze na cour constitutionnelle kosala nini ekokita mpo barekete ezanga ntina ekozala esu te bato nyonso basi bayebi kozwa libungu tulu okoyoka ngai yango tokosenga nano mbongo wana esala soko mbongo wana esami na nzela ya maponomi ata okamata otie kabila biso tomona mabe te ata obi okozongisa nanga tokomona mabe te oyo bokotanga ya biso ronsa malonda nga nayebi ata komona ye te epai baponaki ye nga nayebi te oyoki bandeko na UDPS napesi bango maboko nalobi na bango etumba wana yali FCC na UDPS te etumba wana yali FCC na Congo soko esengi te topesa UDPS maboko tokopesa niye maboko po te bayi babotola biso makoki na biso tozwaka na nzela ya bonsomi bazongisa biso baumbu tokondima yango te yango wana oyoki pete lelo na Goma kuna eningani Lamuka UDPS Filimbi Lucha bango banso kuna batie moto yango oyoki pete biso Lamuka tala PPD na nyamunyamo na bango na FCC basai mokanda bakomi babi bango bakotambola lelo te mokolo ya mitano to ya poso babengisi bango lelo epai ya ye Jantini Ngombe po akende oswa na UDPS na Lamuka na PPD baye te nzambe bamonani te ego babiloko na bango ya kalaka bazala kosala soko bino bokotambola mokolo wana bango mpe batie mpe mokolo wana haoshanja ta bizaje mawa mingi eloko kaka babongoli mbali boso azalaki moko botie bango batie mokolo wana sika te batia mokolo ya le 9 ya UDPS bango batie du 8 au 10 oyo babeta ata bana triomphal eyali mawa esuki mpo na bango nakopesa bango toli na minako na shadari posa ya mbongo wana yali makasi na kati ya bana Kongo oyo akotelema mpo na te akanga posa ya mbongo wana wana lisitwali kokomba ye babatela mokonzi na bango nzela bakokota wana bakofungolilaka communauté internationale nzela oyo alingaka aya na Kisasa aya na Kongo po amona mokonzi na bango bayebi oyo ekosalama mokonzi na bango alingaka moto epela te bamonaka yango te soko epeli azongaka nsima atunaka bango bali batata mikolo baza mayele bakoya koyoka soni na bisasa oyo bakosaka ntango mokonzi na bango atiaka mobeko oyo etali maponomi Kisasa epelaka moto azongaka nsima te atunaka ye minako atunaka ye shadari ntango awa tokei maponomi mokonzi na bango na ngambo na bango babi tokotia shadari nanko ntango bamoni ke soki emeki koleka bongo na shadari nanko ekopelawa ntango mokonzi na bango abongolaka makanisa kei nzela mosusu atunaka bango mokonzi na bango ayebi te eloko yali mabe mingi mpo na ye yali moto epela mpo bao bakanaka ye balukaka ye na nzela wana ntango ekopela nde bakoya bango bapelisa yango nakokumisa bango shadari
na mina kopelisani yango biso toa na kimia toa na mposa mobulu te toa na mposa ya kimia toyokana mpo tosala maponomi ya solo tolongwa na etumba oyo ya kolukaka mbala nyonso pole na maponomi toleka na etumba ya monene oyo yali etumba ya kotonga Kongo lokola bango bakoyoka te baluko bakoluka bakozwa yango honorable Mike Mukibai mais tant ozomona na assemblée nationale ekomi lokola comédie ekomi lokola neti na boulangerie oyo alingi kokende kozwa gâteau azwi oyo alingi kokende kozwa lipa molai azwi lipa oyo esakanaka na peuple congolais lelo bato baye nango ne pe perde mais tant ozomona na assemblée président ya assemblée na badisciple bazosimbaka lipa bazoyebisa biso mokolo lipa te mpe olie balobela premier ministre mokonzi ya gouvernement mais bango bazo condamner la o lipe emati talo lipe ekiti ndeko tango okoba makambo ya assemblée nationale na okaka obaki makambo na ngai ya libonga na ngai ya motinda babengaka député national oyo bazwa nayebisa bayimboka bayeba moto abima moto ya liboso na lukunga eyali eliezer mingongo ebele koto tuku misato na mini 34 millions longonya na ye na bolingo balakisa bapesaka ye na mingongo ya moto na moto azwaki oyo ya ye moko mpo oyebe yali babengaka yango élection ya maponomi ya molongo liboso basangisa ya liste na bino ya molongo na bino oyo moto azwaki ye moko eliezer tambo azwaki 34 ngai oyo nakolobawa nayaki moto ya mitano na lukunga nazwaka élu nazwaka 8070 mwana mobola oyebi moto nini ayiba libonga na ngai akamata akenda nango lelo adondo akapa ayokaka soni te nakokota esu makambo wana te mokonzi matin frère sa biso wana etikali nsima totala oyo ekoya liboso ndeko assemblée nationale eyayi lokola liseki na bato na FCC oyebi mpasi nini ezalaka na kotala bato ya FCC ngai lelo ata tokokana na bato ya UDPS te nayebi te bali na nyongo babangaka base na bango babangaka bakongomani so kongomani atemi moto ya UDPS akoki kozonga nsima be tika na bongisa base bakotomboka bakongomani bakotomboka bato ya FCC bakala moto te oyo bango babangaka mpo bazwa bokonzi na nzela baponomi te oyoki ngai yo kongomani etali bango te bango bayebi ndenge bazwa bokonzi na bango bazwa bokonzi na nzela nanga bamosusu bazwa bokonzi na kopesaka loso na mungwa na bato na bamboka ayebi te lobi nakende so opesa loso na mungwa ata bozomeli ngai na Kisasa na mboka na ngai inongo kuna bato baa na pasi ntango nakoyela bango mungwa bakopona ngai moye mpe bino moko bozwa mungwa mpe eza te bakosala nyonso mpo bozwa yango te bango bakoma bato malamu biloko obula matali yango ekopesa bato bango nde babwi yango bangoli oyo ya moke bayeli bato mpo bato babeta bango maboko babi bango baka bato malamu bato ya bongo kolanda bango te bakomi na suka soki bakoyebaka yango te eloko nyonso ekendaka te baluki ekomi na suka lokola bakotangaka minzoto te ndenge kotambolaka likolo minzoto ete etamboli ekutani elakisi te bokonzi wana ekomi na suka bato nyonso babungisa bokonzi na nzela ya sukuma na mbalakata ntango balamukaka mokolo yango na ntongo bayebaka te sukuma ekoya bamonaka mpulushi na mapinga pembeni na bango bamonaka misolo bamonaka pauni bamonaka nyonso wolo babimaka na ntongo bazonga ndako te sukuma eya bakenda libela nakokebisa shadari na minako bokeba mayele ekota bino bwani ekota bino oyo bokosaka assemblée nationale wana ekosilaka na mine te nyonso tomonaki ya mabe wana nde esengeli tobongisa liboso ya kopona moto mpo ntango babai PV ezala nanga atiaka PV kasi yango oyo nyonso tozwaka oyo tomemaka na cour constitutionnelle eyaka ba PV te eyaka mwa makasi oyo ya mike oyo ekobima na masini kasi oyo ya PV oyo ya monene nanga mema yango te nalingi nasilisa question na ngai oyo tomona mona mboka Obe Minaku me ntango omoni loi Minaku ye atake magistrat me ya kokamwa musée abengani loi Minaku edistraire bakongolais to bakote oyo
bazobimisa yango na mboka sa oyo asali élection sa PV. D'accord. Ngai mibeko oyo mina koaki nango ya mabe na yesu na ngongo ya kolobela yango te. Po yebaka te balobi batindi yango na session ya sanza ya motoba. Biso totelemi miso mba toko zabala. Wana yali kokima mobimba na bayebi. Bamekaki batala babi totia nano lokolo. Toyeba mozindo ya mai. Na ebisi bango baya nango na sanza libwa bakoyeba mozindo ya mai. Mozindo ya mai ese bandi. Ebandaki lelo na Goma ekoko balobi te poso koya. Na koka bako bate bato batambola te. Bango bako luka. Bango bayebaka te te biso to sepelaka nde so bopekisi na gentini. Yoko na ngobi. Oh yoko yele moto. Oh yoko yele moto ya misolo. Eko mona na kate wana na koki yango te bongo ya. Ba tu na president makambo etali zando. Yeba kangi zando. Zando ya gouvernement sanitaire balongola ta déjà sanitaire zando efongwama. Jantini bato basiba yebi makambo ya mabai nga osala. Akosaka ba wenza lokuta. Tala na koyoka lelo meda kankolo na koyebisanga lokwa wenza ya kabinda. Ekolo wana kimbuta ya mbongo. Oyebi yango te. Bakei kozwa mabaya na bato batekaka mabaya na wenze. Oh ya zikida bazwi mabaya ya $13,000 na moto oyo kombo Didier Lola. Oh kombo na ye ezali na rapport parlementaire ya bato bakoteka mesa bakotia mbongo na mabenga. Ekoyeba ne pe kokende te. Didier Lola azwi mbongo ya bato kuna $13,000. Tala motala misala jantini ya kosana na ngumba kisasa. Elingi ko bate nzando wana wenze wana bakotongaka na kabinda. Engumba ya kisasa ya liboso ezali ya mibale engumba kisasa ebimisi na mbongo te mbongo ekotongama bato lokola yo lokola ngai boye balamuki na bango bake bazwi banyongwe pa bato bakotongaka wana na la voix d'Isaïa babi ba Nigeria. Oh ya biso awenza kameme babi fede lokwa moto atie mbongo na ba Nigeria eyali mawa jantini ayeko bomengumba ya kisasa ayeko boma tokomi na esiko bato bakoma banza te kibuta azamwana lemba alaka ata mwa moke malamu azamwana lemba kinois bato babotana mama bana kisasa oyo ba prêtre bavai na poto bayembaka bango basaper bango wana bana kisasa wana oyo bamona te yo soko kokola na makambo anima babi yo oza banda yes waswa panti nzoka bayebaka te bango nde babanda yes parce po bango bakobomaka mboka bakosaka makambo na mboka solo akandami akei boloko bakoyebaka te eyali mawa sika balongoli na makambo na bango oyo baza kosala ya bosoto na mikili oyo na bapai bakendaka bisika balanga nzembo esika bakenda makambo na bango bashekula baye nango na engumba kisasa ekufi kisasa ekufi banki mukiba yo po voyager quand même est-ce que pendant mikili ya poto makambo ezosalema na kisasa oyo pende salema kongolo ake na poto yo kobanda ngo ndengi ben alingai koyebisa bakongomani botelema bana IDPS na sepeli botelema nayebaki te bana wana bakotika te po etumba wana ele etumba bamitumba mbeka bana ya muka kongomani esika nyonso twambi totelemani totambola po te oyo balingi kozongisa biso na bowumbu bazonga nsima soki bakoyoka te toli napesi bango mokolo mosusu ekotikala be bamisimba maboko na moto wana toli napesi yo shadari wana toli napesi na minaku mokonzi na bino ye moko alingaka na ye te epela soko epeli azongisi bino bopelisa communauté internationale ayebi oyo akosalaka oyo ekoyela bino nga nakoki kosepela yango te kasi ekotala bino oyo ekoyela bino ekotala bino mokolo wana bokotika be na eloko moko maboko na moto eyaka lokola eloko moko lokwa ndoto ekokosaka yo ntango ovandi wana kaka boye ngonga pa obongo ni omoni mpe mpenza lokola be ndenge omowaka moto te
ozongi mpe moto ozongi makanisi ezongi yo ngongo esi eleki esika kobongisa ya te ngongo yango oyo bokosala bokebana yango. Merci. awa nde na remesaka toujours ntango tokutaka honorable Mike Mukeba Iboyi fo toremesaka mpe mwasi na ye ya ndako fo toremesaka mpe chauffeur mpenza oyo akumbaka ye. Je me rappelle ntango akota boloko eza mpe na bato mosusu babandaki koya Jimmy vie wana akobima sute vie wana mnda aosufri ezalaka bien kosepela na mpasi ya moninga akoti prison mbalombala abimaka bongo yo sor na eske yebani boza kotala liboso ya biwa tokomi wapi botala mwana mwasi oyo aboti ndenge bato tu babotaka mais pasi ekomeli ye azolala libanda na bana 6 oyo akomona amanifeste ou bien oye na tokomi wapi olina oluka epenge Fofana topesa mwana mwasi oyo sourire. Je pense que non merci. D'abord combattant à UDPS, force du progrès, force des passifs. On a même qui m'occupe déjà lobby. Le lobby n'a combattant sur la Mouka. Président Félix, Martin Fayoul, par exemple des bateaux à Libomomoko. Ah on est dans lobby qui aux députés, aux ministres, ni nos salaires rapport dans Mboka nao. Pesa moninga sourire. Pendant la bonne à mouto à Tambola nao. Est-ce qu'à c'est là? Est-ce que c'est caca? Merci. Tu peux sourire à la maman ou au pénaz ou tu en as ban à Libanda. Merci.